Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Mwinga, 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. pour la manita pour le politicien national. C'est le politicien national pour le bureau. Amen. Nabeli, je vois dans l'équipe de se présenter qui je suis. Je suis l'ONGD DIEU DONNE par Fondation DIEU DONNE. Je réponds au nom de DIEU DONNE. Dans l'équipe Bemba, malgré pour comprendre ma sorte de mon temps, je peux permettre de venir sur le département. Mais quand même, ça aussi représente l'équipe. Nous avons mis notre sœur Lorette contre Steve, Tabou, il y a des chefs ici, Lorette. Il y a des chefs ici. Dans l'équipe, il y a ONGD DIEU DONNE, par Fondation DIEU DONNE qui peut pas représenter dans le secteur parce que vision n'a pas les années quand on a souffert la jambe donc ici quand on a routine dans la vie, on va publier pour que vous organisation les années pour soutenir ma parents, enfants de Mini, les enfants aussi nous soutenons. Asali, mais ma coquille et ça demande la période de Pôle. Les appels de pension pour accompagner le chef de l'État dans le projet de gratuité scolaire. Les approcher au chef de l'État et il y a Kits Scolaires, na baoyo papa bakufa na baoyo papa bazali bato nyonso bazali mwana moke oyo tozalaki nango topartage nango na bino na initiative ya chef de l'État. Je crois na sengi équipe babimisa tout ce qui est budget. Yango wana toye mpona kosoutenir bapara koede bana oyo baza na baproblème ya santé. Koyeba kobongisa nzinga na biso kasi kozali parce que mpona tozala malamu mpona santé na biso ezala malamu esengeli kopeto ezala pembeni na biso mpona bana na biso batanga esengeli misala ezala kasi des fois ocomprendre mboka ndenge ezalaka misala ezali me mosusu eza mpasi yango tolingi toporte imprise na lisuki ya maboti eza mokie me eza geste moko mpona bolamu tolance mpe appel na moto na posa bakobasalere mpona na explike vision ya ONG oyo ya FDDK Asali vraiment important, surtout pour la veuve
maman Nangaï, maman maraîchère, maman Bakeka Kambuba, parce que nous avons aussi Bakeka Kambuba. Oya, pour soutenir l'union. Amen. Au salaire, pour confier la vision, peut-être éventuelle, vous la mission. Je crois, bientôt là, on a une liste. Ceux qui ont présenté à Cameroun sur le pays de Bemba. Moi, dans un mois, dans un homme, mais dans un monde d'ordre. Parce que ceux qui n'ont respecté l'accord de notre partenaire dans la tête, ils ont un difficile. Parce que au Parlement, il y a un sac qui va nous dire, au Parlement, il y a un sac qui vient. Un sac qui vient, au Parlement, il y a un sac qui vient. Nalobi au Parlement, il y a un sac qui vient, à Collignon, à Ballon, à Ballon. Les amants mesdames et messieurs, nous avons les apparemment, ce soir là, on va s'aller à la comme il nous a sauté, nous avons attiré pour ce million à Kits Scolaires. Oui, aux âmes, il y a ça. Mais ceux qui posent un problème, ceux qui posent un membre, alors bien, ceux qui posent un membre, problème notre gouvernement. On a agent membre à profiter à comme membre, il y a une équipe parce qu'il y aura encore beaucoup d'actions au niveau de la Amen. Ceux qui parlent pas d'aller, mais avant tout, la télévision, maman, Suzanne, prophète, chanteuse Maki, Alec Bosco, au bon de la il aussi homme de Dieu, d'ailleurs de sa profession. Maman Suzanne, maman Kobanda, prophète, chanteuse en Suisse. Avant de s'amener puisque l'église s'est fait faire quoi, vous allez très reconnaissant la grande FDDK Asali. Et vous allez lancer la bilan à paix sur la main pour y aller soutenir possible un projet pour qu'on a la Cameroun. Les Cameroun est allé dans le bison de Banana. Amen, amen. Au PCI, au salaire qui a 5 000, aux autres, il y a plus de à. Merci. Pour ceux qui n'ont plus de moyens pour soutenir, moi, on a pu se pointer pour on a pu se pola. Nous sommes capables de faire de prendre en charge. Amen, amen. Dans mon bureau, on va noter qu'à un projet de Asali, pour que la police nous a mis sur mon pour Sambé. Sambé, merci. Pointer au milieu du sang, Némi, Ouazana souci, il y a une bonne année. Némi n'a plus son, et ça lui fait de l'équipe pour na collaborateur à l'Union. Vous allez vous présenter dans un Dieu comme ça. Au pan, on a eu dans la canisse à Kidop, au Yazango. Il y a moyen de pointer, accompagner les parents pour la rentrée scolaire là-bas. Posant la fourniture, il y a son bien en beau. Papa, il y a deux parents là. Des moments qu'on a projet, par contre, la soutenir, par moi dans le corps qu'on a eu. Puis, de l'objet de la mission, par le vie. On a soutenu moi, à soutenir les Somacia. On a soutenu moi, à soutenir Zambé. Dans le terrain, on a vu moi, à y par la fête de l'année, par la projet, et que le Sika est passé, et ça, la caméra, ça me remercie. Pas de paix à cause de toi, les locaux, pas de paix à cause de toi, pas de paix à caméra, et je vais pas paix à cause de la carte de la salle. Pour ça, il faut me comprendre. Merci. Je
Ciel, je te bénis parce que tu es bon. Je viens encore une déclaration de grâce pour tout ce que tu as fait. La Bible dit, tu fais toutes choses pour un but. Et je crois qu'il y a un but pour lequel bénit cette ONG. Je déclare béni son initiateur et tous ses collaborateurs. Je déclare avancer un petit peu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, lorsque tu étais en train de bénir Abraham, et tu béniras tout ce qui bénira Abraham, et tu maudiras tous ceux qui maudiront Abraham. Laisse que cette promesse de l'Écriture s'accomplisse sur cet enfant. Qu'il soit béni parce que ses parents l'ont béni. Qu'il soit protégé parce que cette œuvre, cet acte, et on fait ça implique dans le salaire. Une occasion pour nous de te dire les amis, mon salaire est combat et que au-delà, il y a un entendement qui a été donné. Mon salaire est beau dans le moment et que au-delà, il y a un projet. L'occasion profite. Pour neutraliser nyonso ya dia na rendre yango inopérant na kombo na Yesu Masiya. Et topakoli biloko topakoli bato bakozwa yango epreuve ya bozambe na yo na kombo na Yesu.
Edith Della, Myriam, Ok. Et avoir un jeune comme ça, c'est souci des petits-enfants. Non, je l'encourage. Et qu'est-ce que vous allez demander à Dieu, à sa Oui, je l'encourage et puis que le Tout-Puissant, Dieu le bénisse pour que son action prenne l'allure, un bon allure. Ok? Ok, merci beaucoup. Merci. Yaya, ça va? Ça va bien. Aux en classe nini? 5e. Pour yo pour commissaire qui combo awa? Oui. Au bon de la kawa? L'école de dimanche? Oui. Voilà, bah nani ba pesi bino ba sac o. Frère Dieu. Frère Dieu donné.
Alors Rolobani n'est pas nzambe pona ye. Na roye sengela apambola abakse si ebele na senge suba merci ebele. Nani apesi bino basako? Forme biso. OK, Okolobani n'est pas ya nzambe pona ye. Nzambe pambola ye. OK, Sili. OK, merci beaucoup. Mon ami, ça va? Ça va? Ça va bien. Ça va? Ça va bien. Aux en classe nini? Première. Oyoki secondaire bapesi yo bakaye. Oyebisi nzambe asala nini mpona frère Dieudonne? Apesi merci. Nzambe apesa ye ebele ye. OK. Ndeko Dieudonne kokabolela bana basaki boye. Mama, liboso nakumisi nzambe. Nzambe azwa lokumu na nyonso esalami na mokolo lelo. Nana moni te kasi namoni ka lelo. Nzambe apambola bino bato boza kuna. Nzambe apambola mosala bino bosali na sepele nango makasi. Atanga na jite oyo baju bazali bato bosali biso bosunge biso mama. Makama tozoloba na mboko oyo po bosalaka boye biso oyo tozozwa te tobikaka mpa na bino. Na sepele na pesi bino merci oyo leki mpa na Dieudonne nzambe apambola ye. Mukile mona ye te nzambe asima ye na bolamu nyonso oyo asali na kata ya mokolo lelo. Ngai mama fila na lobi bongo na pesi beni merci. Mbote papa. Esengo na ngai ndenge na moni biloko yo frère na biso Dieudonne apesi bana na biso don na zane esengo na place tonga to bandosomba biloko ndenge bakaniseli biso eza esengo mingi na sepeli makasi. Rentrée scolaire eza kala mingi te, c'est-à-dire bozaki te bamoya kusoma biloko te. Tozwaki moye te nanu tosombi te ndenge toza awa ate eloko moko na ndako nanu tosombi te na topesi nzambe merci na ndenge atindi Friday aya kopesa biso biloko mpona bana tosepeli nango mingi. Olobi nini mpona ONG na ye? ONG na ye ekontinue kende liboso ezonga nsima te akoba na yango ntina suka eza te ke ndenge apesi biso boye obie atika yango ekende ntina bambula oyo ekoya biso nyonso tosepela ndenge tosepeli lelo. Biso nyonso na kati église na baveuve bano bazanga batata baorphelin bango mpe bazwi biloko oyo na baoyo bapara bazangi bozwi basepeli nango mingi na place tonga toke kodepanse nzambe apambola ye na misala na ye kende liboso. Moni initiative ya malamu ya koya kosunga bamama ya église Sebeko Ferbois. En tout cas nayebi te initiative yango ebandaki ndenge nini euti wapi soko ko expliquer biso vision na yo. Bon, initiative oyo ebandi ntango chef de l'état lancé appel ya kotangisa bana batango ofele bafutela kote. Je me suis inspiré, j'avais déjà projet ya kosala ONG mpona kosoutenir baorphelin bana nyonso kaka baorphelin te bana nyonso en général oyo bafamille bapapa mosusu baza na incapacité vraiment ya kosunga bango. Mais au chef de l'état lancé appel moko alobi ete projet nezali bana batanga kelasi ofele. Je me suis dit non, à lancer appel na congolais nyonso oyo azali na makoki mpe moto akoki kosunga na coin na ye kosunga population oyo eza na bainsuffisance. C'est pour cela vision principale ezalaki ya papa oyo ya Congo. Ebandi ya nio to ezali babiloko ebanda yango déjà. Ebanda déjà nabandi ya kosala mililité mingi na ndo osangisa bamama baveuve
kopesa bango biloko kolia bilamba na nango déjà bandakala. Mais cette fois-ci na lingina bima vraiment na itendo minene pour bato comme une initiative ba projet na za nango. Est-ce que ça a été facile pour toi comment la jeunesse est belée bako gaspiller mbongo na bango na bamakambo mosusu mais yo lingo investir na bando bazali orphelin ba maman baza ba veuve na bande comme mosusu bazali ba pauvres baza na capacité ya kosomba ba biloko te pona kosomba bana bakende kelasi. Maman ko lobe ça facilité. Je suis jeune, hein? Je ne suis pas encore marié. J'ai des projets, mais mutema nde eza sanduka nyonso. Ça veut dire que dans mutema kosunga bato otala niveau za nango te, otala pe na moment nini oza nango te. Donc soki mutema osunga bato ezali malgré ba difficulté ezali ezalaki facilité tala plus de 200-300 per bana oyo bazwi ba biloko moko azangi te biloko etikali ezalaki facilité. Voilà, donc on met un peu pour expliquer yango très bien combien de bana bo enregistraki et puis pour pesa bana bakaye na basak na ba biloko pesi le processus ezalaki ndenge nini. Bon, na la ça qui appelle partout. Je me suis dit na banlieue oyo tozali normalement la route mokali na la ça qui appelle na tambolaki na l'église na banonga makada orphelin na sala na ngombe na tambolaki na l'église na balabala na ça qui appelle baboti boya boya okomisa bakomba bana na bino même oza na difficulté bana baza 6 ya okomisa kombo po ete bazwa biloko. On a fait quand même plus d'un mois d'enregistrement et aujourd'hui on a abouti à résoudre les projets. Mais la makambo boye bana ope bayaka le même jour bazali pona bango est-ce que besoin qui va nyonso na salaki na commande na salaki à partir de Chine je crois na salaki eleki au monde monsieur etikali. Ça veut dire bana o bazaki na programme tena o bazaki na programme bon subaso. OK, dans ces cas vous allez dire quoi à toute la jeunesse congolaise na bandeko nyonso bakoza na facilité à retrouver un différent comme toi o bakoki peut-être ko investir na babisala net ya moye ou encore bandeko bazali banda mboka nzamba sunga bango na mwa mikie bakoko sunga bandeko o bazali na pasi ndenge. Bon, je crois bomoni numéro de téléphone ezali bandeko o baza beaucoup plus na poto États-Unis partout dans le monde entier même mikaka na Congo na ba province wapi ceux qui boza na makoki ya kosunga biso numéro yango ezali boyi ko benga pona ko numéro na ngai ezali 089 98 24 661 089 98 24 661 081 60 13 74. Le deux numéros ezali na Orange Money na M-Pesa. Boyi ko sunga biso po ete mosolo ezaka mbongo te na osenga. Maman, na sengi même bilamba. Ezaka batu mususu bazanga même bilamba olata. Vraiment ata bilamba komi ekoya obengi ke même déplacement to ngoto ça déplacement. Bandeko bana poto ngamona déplacer qualité le 24 on a déjà en Europe. Ceux qui besoin na poste à soutenir biso na koma Europe le 24 septembre. Numéro ezawana sur WhatsApp na ozala connecté bo sunga biso ko tenga pe na sunga bandeko na bino ba congolais o bazali na bango. Vu que vous avez parlé de la vision du président de la République, si vous pouvez dire un mot à notre président de la République par rapport à ces gestes et encadrer aussi la jeunesse dans les jours à venir. Je crois Nazo lancé appel à son excellence monsieur le président Tshisekedi Tshilombo. Je crois aux en approcher il y a la gratuité pour Nabana Kelasi. Projet en marche parce qu'il y aura des organes techniques qu'il faut étudier pour Nini préalable. Mais je suis congolais comme les autres. Je suis derrière votre idée. À travers l'idée de l'initiative, vraiment, nous avons encore soutien ma coquille pour Koba na soutenir à travers le projet aux alliés pour la gratuité. C'est ça. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.